Mais soki ke mobali pe na mokolo wana eza ya repos afa na ndako kobi matin sans que autorisation mobali na boso mobali azalaki na posa vraiment ke asola na ngonga na kayumba motemi te ngana simdia na kina ngana oza makamno ke sala na okende boy non il faut yoka ye yeni mto peso permission ça va maman ye soka lobby ngape na lobby ye soki afingi ngape na fingi or ezalaki ba comportement mobali nde moto ekomisaki ngai impoli soki oza na mwasi ya bien kabasi de mwasi ya bien a gérer bana na yo bien na éducation biso libala poso tobi tolandaka na kilelo eza pene bela batu ba perda libala poso to bamona kaka ki telefone na mobali soki sonné c'est que makango wana kaka mutabenga ki azoluka bebisa libala meta musopeza ba relation musala ta musopeza ba collègue landa ndenge mobali azosola na telefone ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. À tous nos chers abonnés de la Yabiso podcast, balobi chaîne des pesa makambu likola makam chaîne est la binoka toujours makambu ya les meilleurs balobi chaîne de la référence mamba bobozo ka wapi kaka na Yabiso podcast c'est le là. Bon continuez toujours à commenter, bon continuez toujours à liker et puis bon continuez toujours à s'abonner. Et voilà, et toujours mis wapi, toujours mis vraiment na commune, il y a qui bon c'est que précisément na quartier Boma. Et wapi siko wapi toko beta vraiment moi les solo na likambo etali bizaleli ya basi ya mabala. Ah oui bizaleli ya basi ya mabala. Lolenge nini mwasi akoki ko se comporter na foyer na ye. Lolenge nini mwasi akoki kwa jour na libota na ye. Et bongo wapi ba papa pe ba lalité balobi y a pas de moyen. Bazo ye baté to kende wapi to suka wapi. En réalité des choses ba maman na biso ya tango kala cette époque là bazalaki na soumission. Lorsque maman aza na soumission vers mobali na ye. Est-ce que soumission ba maman na biso bazalaka nango existe ka lelo? Est-ce que soumission wana vraiment existe aka? Dans la proverbe de Binabiso, proverbe chapitre 18 verset 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Moi ça sa fondation, moi sinda tonga kanda kunaye. Femme sage bâtit sa maison. Est-ce que tu respectes la parole divine wana? Tu respectes maloba nzambe o eloba? Ende tokotuna vraiment ba papa ba komeka kotal sabiso mo mkie. Ndenge nini bango pe bazo vivre na kati ya mabala. Est-ce que ba maman pe bazo sa la soumission wana? Est-ce que ba maman pe bazo se soumettre et pas ba papa? Ba maman pe bazara vraiment na soumission wana ya ko mema ba papa pe vraiment na motema mobimba. Donc on debo sa la kawana bobo sanatia ko s'abonner kaka na biso podcast et c'est moi bien votre humble servante Chada Diavita autrement dit moi si Nzambe. Et na remercie ma boss nanga ici kabazana mikila poto na lela bino il y a des gars. On se retrouve juste après les images. Ah oui, voilà, tout comme vraiment sur le terrain, hein. Balobi le mot tezo pela c'est copela. Et matalikolo. Ba téléspectateurs, ba téléspectatrices, vous allez wana brancher, bolanda bino podcast. Oui, la bino toujours maramba kitoko. Et tout moni vraiment maman en tout cas sommes bien habillés, hein? Femme de valeur en tout cas. Et vraiment wana tout ça kana domaine biso bizaleli ya basi ya mabala. Et ndeto beta kikara lisolo quoi. Ndenge nini mwasa ko se comporter na ndako libala. Ndenge nini mwasa koki kwa jour na ndako libala. Femme sage bâtit sa maison. Éduquer une femme, c'est éduquer toute nation. Et vraiment toujours poussa na vraiment muke kaka to moni mama na biso ameka vraiment ko se présenter azana ni pe kombo na inani. Mbote mama. Mbote mama. Kombo na nani? Kombo nanga madame Persévérance. Oh là là, madame Persévérance, lelo penza en tout cas biblique ndezo vanda wasuka. En tout cas, merci maman et tout ça vraiment dans le domaine kaka ya bizaleli ya basi ya mabala. Et vraiment et moi mutuna penza ya kotuna. Maman, mais quand on kobete biso vraiment moi lisolo mukie. Moi si ya libala akoki kolala ernini, tope kolamka ernini. Merci. Vraiment moi si ya libala alalaka ye moko te
pe akenda kolala ka na volonté na yete akenda kolala na volonté mobali tant bozala mobali na bino mobali sika moko pongi eyeli yo okoki ka bongo te oki matana mbeto otika moninga osolana nani fuza na papa osengi permission papa nga na okipongi nda yeso te ça va zela mukie to kota na chambre parce que chambre za mambo ebele chambre pour nous décider bongisaka nyonso et c'est que vraiment donc même moi na uta na chambre donc soki chambre était na salon surtout to banda na salon c'est que bana bazate c'est bapa ya bazate mais normalement il faut moi si à demande permission pour mbal na yi akota na chambre akikolala soki pe mobali tango komi na ngonga o kesengelo la muka lobaki mobali nde mutala mutali ayibi soki ngonga nange koki na oke musala ozo obligé ya kobima oki obongiseli ye mai obongiseli biloko ne nyonso brose otie nyonso mais soki ke mobali pe na mokolo wana eza ya repos afa na ndako kobima te sans autorisation mobali na boso mobali azalaki na posa vraiment ke asola na ngonga na kayumba motemi te ngana simdia na kina ngana oza makamno oke sala na okende boy non il faut yo kaye yeni mto peso permission ça va maman bima kasi tango yo bimi oki se soigner obongisi ya yo tam so pe fozonga ate papa ngana si soit bongisi ya ke dati na ida na salon bongisi ya ke nyonso ye ezala ndi bongo mama na ngai. Oui merci maman musala ndaku ubandaka yango erni parfois za ba maman so zela na eto ko lamuki ape maman ki soit kaka dès que ozolongwa na mbetu ozo banda maman musala ndaku pona yo osala ka ndenge nini vraiment pona ngai na préféraka mingi tango na lamuki papa ki na bongisaki dia makamba papa do tango na lamuki na bandi musala parce que eza na batamo ko mwaka ba visiter bakomi il faut bongisa ndako no très tôt parce que visiteur ayaka nyonso okamba ka boso ba ekuta ndako no salite osaka botam so visiteur mpaya côté mobali na yo ayebwe po mwasi nde ndako doso ba ekuta ndako no na salite premièrement bani ko chola yo boyo okuta koto bilamba koto basani koto nyonso ba komi en tout cas moi c'est vraiment ya sala misala tenda ko ne bizarre boy non ndeni alors que moi c'est libala il faut la muka d'abord na tongo wana tongo la muki papa kei obandi otala bisika nyeza salite na kata ndako obongisi yango tongo obongisi mbala moko pezwa kantine okende ko sokola parce que tongo yo uti ko sokola déjà obi bongisaki mpaya ko bimiloke te to obimano to kende bisika boy yo no bongamite ndako no salite au moins te que oza déjà fatif donc et simba te donc faut moi c'est libala tango la muki na tongo banda ko bongisa ndako na yo ndako no il faut la ka propre et cause la salité te donc même ata mobile faut yo ka goût que atena bima ki to no zonga na ekuta ndako pour ça ndako nanga ko kabilo peta secret maman vraiment zalandi. Oui merci maman na biso c'est obligé avant que papa qui ne musala les ala maman otuni papa na préparer le gounini lingi ils sont vraiment obligés. Oui za kabongo parce que okoki kolamba biloko na goût ya yo moko mais papa c'est pe nango te sikotaka mutatiki mbongo alia te sala ndeni sala pasi vraiment senga ke mutatiki mbongo na ye tanga bimebi naza boye vraiment ke madame olambelanga eloko nga na linga mingi ndezinga chérie nanga alinga mingi makoso na mipanzi mama tembele pembeni donc so kangili yango bongo vraiment imotanga sengi wa oliango na petit donc koleza la même biso ke akobi malobi mama naza posa ponda madesu mais soka tika ki programme so moni sikana nazo obligé ya otika donc funa lamba oya sepela nango poke tango ya aliango na petit potanga ali akolia nyonso donc izalaka vraiment bongo kitoko makasi. Merci maman. Alors pour na bana pe, ils rappellent na bana mosusu maman biso tolia na biso ndunda. Maman tolia matembele soso. Est-ce que vous êtes pas obligé à respecter droit à bana? Oui, vous êtes obligé à respecter droit na bango. D'autant que au solo la kina papa biso tenga na olinga gubo. Otali position ya mbongo papa tikela kiyo otali ke est-ce que vraiment ko kokape na kokisa besoin ya bana na ngai okabolonga ta katikati osali posa papa osali pe posa bana po bana pe baza décider parce que ton papa pa ye amoni ke bana olambele bango biloko bango basengete batiki tiki ona basani bakomota la biloko papa mo ante ke ça bien te papa komolo bakomaki ngana tika mbongo na ngai bana na ngai sike balia ka bien te boy na boy il faut soigner papa soigner pe na bana et ça vraiment malamu. Oui, merci maman. Maman mosusu akolambela papa soso bana balie matembele. Eza malam to eza mabe donc différence wana. Bon, vraiment que na place bana balia matembele papa aliaka musuni.
papa mosusu pe kolinga ngo te amona ngo lokwa ke yo zo lingaka ye mingi bana na ye moko me bana baza ba fruit o ba ye na kati ya foyer donc alors que ne baza ba fruit wana il faut pe to bercer bango na guna bango non que ko bazaka bana balie matiti papa zo lia musuni pour moi na kozaka misuni kaka na sanya papa bandotala papa zo lia ndeni papa pa otuna est-ce que bana na balia kindeni alors que soko lambi matembele to lambi soso linga oteli papa quantité na ye moi oyo kotika la muke kabola pe bana ndambu pour que bango pe balia basepela. Oui, maman, merci. Éducation de base. Et Vandaka beaucoup plus pas papa to pas maman. Bon, vraiment éducation de base et Fanda beaucoup plus na maman. Pe na ba mi bali. Mais maman siko batia ka maman pourquoi? Parce que maman za lokwa soso. Soso nde mitabomba bana. Est-ce que si ba pesa lisese ya soso ya mobali atambola na bana? Batia ka mama parce que maman ndi mutatika la kanandaku azoye ba comportement ya mwana mono azempoli mono azaboy tangu ya moni bongo papa tangu ya kana pokwa ndi mama osani apesi rapport papa tala comportement ya kingande zaboy mais tangu pe biso lelo ba mama lelo tokoma mona ke mona sali mabe na place ke yo obandi opesi rapport et papa bandi ko blâmer mwana abandi ko pesa ye punition yo mama otomboki pona ninyango sikelanga mwana ngai ngalinga kabo ete na mwana te mama tango yo opesi rapport et pas papa peut-être yo moko pe ko kai ko appliquer loi moti mais senga ki papa sa nini appliquer loi parce que mwana pe abando banga soka bangi yo mama te ezaki na papa debi ke tango na biso ke na papa bino soka ye non comme ça message mwana seni abangi mwana bima ezate mwana sa eloko boye ezate alors que donc base nyo sezalaka na mwasi pe na mobali complet donc moyen okende kana yo moko ezate parce que même ata bana ngo mwasi moko akoluka bango te bana bauta ke papa alors que loko bauta ke papa za maître na nyonso même yo mwasi bazokonza yo il faut otosa mobali na yo il faut respecter ye ndenge siko bana bauta pe façon yo moko o respectaka papa bana na yo pe bakolanda lolenge wana po soki yo moko bandi ko manquer papa mwana no pas aza facilité à ko manquer yo mama tango ba arozong sur le ko ça son réponse kasi yo moko manka papa ti mais tango mwana ota la soumission na yo libosa ya papa lobi pe likambo boto mona ngwe moko msusu pe boyeke obi mape boboke na papa yo lobi kengandi na zaboye nazo kende nanga bisika boy papa bite na bi o kende te obi makana na iso no kende nanga o esimbate il faut se soumettre papa ngana mona fana kende bisika boy yo lobi nanga na ketika yo bon ça pour mes até no ke kotika yo bongo nde ezala malamu mo pe mona mo te papa ko tum ko sa gangela mama na likambo boy mama yo kaka c'est que likambo mama gangelinga il faut na yo kaso na yo kite so comme papa akoblamenga soit papa akobetanga donc ekota bongo vraiment ce qui totambola bongo ezala malamu mingi na katandako. Ah oui, merci maman. Et problème pour moi, ils pesa biso passe na génération na biso. À cette époque-là, maman na biso kala, o biso na soto yebi bazala qui vraiment na limimia. Dans li bala na yazo mema yango lokola liki quoi, azo boya et pasuka et soumission wana maman na biso bazala kanango. Est-ce que lelo vraiment existera pe na mama bala na biso? Tant sous posa maman ou que vous allez paix soumission ou que se soumettre na mobali na yo mais alors ba maman mususu pe est-ce que soumission on a vraiment ezalaka pe lelo ti lelo bon ezalaka mais beaucoup plus si bato mingi bakomika onga kilelo to bosana ke kilelo te ngom tememela biso libala poso tobi to landaka na kilelo eza pene bela bato ba perda libala poso to ta na kati ya bible eza na mwasi moko mosa mokonzi fasta tango mobali asalisi fete abengisi bato eminene bele mobali aibaki ke mwasi na ngaza mwasi kitoko mwasi na ngai soki abimi awa akozala principe na mutu nyonso mais mwasi tango batindaki bato baya kobenga ye mwasi répondaki mobali na ye très insolente mais azaki pe na présence nzambe abandai pe kosalela nzambe mais tango yebande koloba ke na ye kene ko yebise na koyate ozungisi réponse bongo mobali no azana bato yo ke ko répondre ye très insolente tango komeli mobali mba moko azui regret parce que azala kina bato ebele o yalinga ka présenter moi sina ye lelo ngoto mona soumission wana tango ezala te face à perda libala lelo libala ne kuma pa e kuma reine adasa lelo a mérital o babengi lelo Esther a méritant à cause de soumission parce que soki mwana na pas zaki mwana boto cité peut-être noko na ye alinga ko tipesa e passe wana te noko na comprendre que oui soumission ya pa mwana ngezali yango beaucoup plus
mwasi na biso ba mama il faut tote ya kapé bana na biso pe biso moko pe ba mama il faut to se comporter malamu po bana na biso to génération ezoya balanda bizaleli na biso po biso lelo to koma boye to akopeki ba mama o batambola ki malamu ba mama batambola malamu babane côté ya biso liboso mobali na yo il faut yeba ko se soumettre likambo mobali alingite yo ko sala ngote mais lelo mingi pe bakoka kosenga pardon te amona likambo mobali asalaki to ye moko pena asalaki bo mobali atomboki nango aya kosenga pardon etalinga te asalo ya kosanga pe na kolakise non moi c'est libala abongi bongote moi c'est libala esengeli a se soumettre esengeli moi c'est libala azana ba témoignage ya malamu pona à cause ba témoignage et memela batu makambo belé ya minene to mona mutu musuna katandaka libala akoka ko se soumettre te même pas abokilo na même pas ba semeki na sikotongo se soumettre te libosa ba semeki o pambo mandeni est-ce que copie mobo yoko yaba ko benga yo o benga yo te parce que yo ba mona yo aux impoli aux makambo nyoso ya mabe o batu o ezoleka lelo yo folo za la mama ya lelo te balobi moi ça libala il faut à moi c'est abokeseni moi c'est distraction moi soit mema ki lipamboli moi so ki akoza ke lelo mabezali lokola moi ça na bal alongola ka mabe alongola ka kufa mais to mona ba mama lelo makambo zo simba te yo pe kotisi babuzoba na yo o memi malheur na katenda kunwa libala vraiment isa malamu ti. Oui, merci arrivé peke papa lobi ko kende zando te lobi non na se soumettre papa lobi non kobimate place mo quelqu'un ko lobi non se soumettre c'est possible pe na moi ça ko sala yango. Oui, il faut sala yango o mobala lingite il faut yoka parce que okobima pe bongo mobala yeba kite yo simizelo bimi okute na likama kuna tongo okute na likama famille na yo eko réclamer pas mobala zong se bango na lobaki na ye abima te mais abima ki na kiteti na yango ne se nini e futi alors que il faut yoka o moninga o lobana yo bongo ndeza kamala. Oui, merci maman. Pourquoi divorce? Divorce eza malamu to peza mabe na couple. Oui, divorce eza mabe. Divorce eza malamu te. Bible lobi oyo ya sangisi mutaka bola azate. Mais lelo to mona divorce eko malabato à cause ya biyoka yoka. Tango yoka ki bailo basango moko yopo yoka ka camarade nanga a divorce ki na moto pa lingi makambo akilelo ndako libala komela ye kaka nga bana na kota libala wana nga na comprendre la façon na ngote na yeba répéter mama isenga ki moto ayeba tina ya ndako libala so ibi valeur nango oyeba ninga obatela olinga même pas divorce pour divorce et même akufa yo moto babali yo mosa libala ozolinga divorce yo moko moto ko sengango to mobali moto sengango mais to mona mingi lelo mabala lelo e balama e kota na divorce à cause ya biyoka yoka ya ba sentiment ya mokili oyo ndenge memela moto ye loka linga ki ba vie ambiance ba vie nina ekuta ndaka libala mbala lobi to stopper makambwana nga na linga ka makamba kilelo lobi na kena nga ambiance boy lobi na kena nga boy me banana ya awa mobali okuta amemanga bisika boyete akenda nanga bisika boyete nga fa photo kabwana kaka siko yitongo bi divorce parce que yebi ke divorce soko divorcer il faut tika la ndengwana moyo bala ezali souté parce que soko obala comme biblique bi soki yo meki ko bala mabenyo so mo bala saki ekite liondo za kuta alors qu'il faut pas ça la divorce zela divorce sengeli ke tango nzamba bengi moko akei yo tikali nzambe ndakaboli mais divorce na mama oh ya mingi ba yeba te kiza péché il faut beaucoup plus que to yeba kango biso basa mabala divorce eza mabe pour divorce memela moto souffrance obando raisonner comme c'est comme ofandi bi eloni tinda kinga eloni sa ki bo surtout na ba mauvais conseil ndi ba memela bato makambo wana. Merci maman. Est-ce que femme mariée a occupé kozala na ba camarade ou baza femme célibataire? Bon, femme mariée a occupé kozala na ba camarade ou baza pe ba célibataire ou baza ba bagage. Ou pe baza kati ya bonzambe. A comprendre que ten y a un problème moko so na bengi baninga nanga ba ko soutenir nga na likambo pe to bone nga pe na ko soutenir bango ba koma pe lokolanga parce que tout le monde ke balobi odon sekona oyo za nango yo sani o pesa muninga yo siko yo za ndako libala lokola muninga na balite comme si ennemi non az ennemi te nga zaki na balite mais ba camarade na ngai bazaki basi mabala ka des problèmes ne ba foyer na bango bando benganga mama pipi ya kama percé exemple moko boy songolo en tout cas vraiment to ko kongo te ya kanano to ba yibi kete to ko ma pembeni wana bisonia soto sangani to pesani conseil il s'agit prière to tia prière
parce que moto amikoka azate o kaka leki biso nyonso ezaka nzambe ngasi bonga bina problème nyonso moto akosisa makambo oyo ezaka nzambe alors que ba camarade yo pe na babali te ba kombine mina yo te poussa bango pembe na yo parce que tant ba poussa na bato ba se bongo bolanda pe ndeko na bino na bala te bozata lokola ye nzamba pambola bino pe bosa nini bobala bango pe bando pesa bango effort te ndeko na ngai vraiment que to luka nzambe ndepo luka ki nzambe lukana ba fosoni meza na bato mususu bakota pe bonganga po lelo koma pe mwasi ya libala akendaka pe na bonganga tinga na mona mobali moboyeka na bane convier na mbongo eseka na kesimba kisi to na kepa mama moko asalange loko boye po mobali wana koma yanga mais libala solo o nzamba pesi yo moto aboto lango azati alors que yo pe tongo moni kenga na zwa ki libala na bopete pa nzambe il faut na te ya pe baninga na ngai e ya bolanda nzambe apesaka nzambe afungolaka nzambe apesaka mabala nzambe apesaka nyonso do soko landi ye oza décider vraiment yango. Oui, merci maman. Est-ce que moi si elle bala akoyi koko matina niveau à kolanda mobile na musala parfois papa asala ki mwelo ou swati mwambe ba moko basala ki parfois pe mwelo ko nanda kwa tika kite moi salo binona ke ni kolandika na musala est-ce que c'est logique? Non. Moi c'est ko kolanda mobile na musala te. Ata ko problème ngoza de grande ngeni. Il faut zela papa aya ne okoyeba ndenge nyonso la naye so comme olande da na musala me ba collègue ya musala ba mono mwasi ndenge ni oza mwasi ya zoba oyo ke amuna ke mobali secret ya mwasi ya bino mibali mwasi ya mobali esuka na chambre mobali no azala nango te ezaka yo eza pete loko mobali atikeli mbongo te est-ce que ndé tokenda babonzi mo ba 200 kalate mo ba 1000 francs kalate mo sa mayela bomba mo 100 francs abi ke tango ke mobali nanga koto azuite atikelenge loko te mwana pe boy sorti fièvre na ebi ke naza mo mbongo moko boy quelque part na ke na bimisi na sobeli mwana kisi oyo ko pese calma soit kisoki malade yango eleki degré to niveau ngo eleki degré na benga te no benga te bo ba pare batela biso point okobenga pe soit parrain na yo okobenga kete papa soit obengi mosala nzambe prier pour na ngai na dossier mwana wana ngo amona zobela to likamo boy komeli biso bondela mais soko zake na likamo kako papa tiki mbongo te na ndako to liete na landa papa na mosala non yango ti s'agit on melaka mai journée mobimba si papa oya to melango fuzila ye parce que tango ke ça déjà bongo obimisa mbano incapable isimba te. Merci maman, et ça peut arriver. Moutoumora yé pe ce message à mon chéri na yo na moi sumo quelconque. Alors tant que moi si o ba bengi femme de valeur, agissement nin o ko sala et pas à moi si wana to pe mobali na yo. Vraiment ata ba ye ko yebisanga ki ba moni mobali nanga na balabala. Azana moi si. Donc ça des autres te. Wona suna ki bongo na banda ko bunda wona za pona sambwisa mobali nanga wapi valeur ona pesa kai alors que il s'agit obenga ta na téléphone allo papa oza wapi o boni journée ay baki ete moi sinanga bengi za pele batu msupe tango benge pe bonga oyamba te mais yo moko yebi ke esala pasi ba yeko yebisa yo surtout ba message ndengwana yango mingi ba perdre mabala na bango pona ba message tango ba ilo message na tomboki oziba gilet otina nzoto obinga nde na kebo vraiment na ko kata ye il faut monanga mais tango yo posi menzela mbango ke kuna okoma kuna mobala talika forçage c'est na bi waza moi c'était zela mobali tango aye ata ye na ndako kotombokele na salon te otanga alia silisi bokoti na chambre isada ko bete makofi okofine na kingo beteleka na chambre nyonso pe bino bokosala esila bino ka kuna na bando ganga bongo to na oganga na pesa wana kuna valeur il faut yeba kinga na première dame do première dame faut za ba respect ne pe ba limite na ko bimate so na bimina ke so na nae wana amona yo akomozo opena donc ya la légère abi o ya ze lokote tala kungana eto pesa na ko bimisa pe mananga te ko simba te pe na bande ko basailango te ekitsaka valeur à moi celibala ekitsaka valeur à mobali ye moko il faut bando banga tonga ye oyebise ke papa yo zaki bisika boy soit ko baki enga pende na fonde kabo nzamba révéler nga na mundu alobi nga bisika boy ozalaki place bobozaki na mutentel ye mo besika za magia ko wanga ni matika na bi est-ce que mutu ba ye ko yebisa eto ndeni ezala bongo mais yusuko bandika na kei obandi bitumba efutoni
efuto nini bato na quartier bakome omoni mwasi wana mwasi na libala ye mosana ekaka oke koswana kaka na bato te mosu mpe moto yango bakeri oyo oke kobundisa azalaki mpe kaka connaissance te mosu azalaki mwasi ya camarade mais yo oyebi position te oyo okuteli bango oyeli kaka moto rapport est ce que oyeli ye rapport oyebi makambo bango bazango na ndako na bango eloko ezoleka bona ndako oyebi te oye kobakisa soki mwasi na libala abimi moto wana makango wana abetinga eloko moko nga na kufi nani moto aperdre ngai sikoyo ke mona sala ngo eza te alors nalingaka pe kute ba mama o ba agisa bongo donc vraiment na ba beaucoup plus ça na kute na mama bona ba mama zela ina ndako omoni ngonge ko kitisa zo ko bondela yebisa nzamba ko tuta motema na ye esika zala yiseke zonga kuneza na mutu moko asa nini aozela yo vraiment ngai pa nanga nazaka vraiment contre na bato wana. Oui, merci maman y arriva capé. Mon problème moko wende balobara libala marambesi la raté donc ebakisa makaka lelo mosusu le mosusu mais maman oyo azwi likamanda kuna alobi nona ki kotalisa même pas voisine ameka ko idenga pe na moi conseil moko boye ça peut arriver pe okoki ko sala yango vraiment maman nako sala ngote nakosa ngote pona nini na balobi motema moto eza sanduku yo kokebetela ya lisolo ya ndako na yo ekomele sujet licholi oleka bomoni ete tala ye kutazaka bilobela so tozongi na bible eza na histoire ya Moïse tant balingi baboma bana miki ya mibali mama wana pa botaki mwana aboti Moïse mayokaki pe sango na mboka wana bazoboma bana mike est-ce que soki akendaki epa ya mama moko to voisine abisinga nde na boti mwana nga mobali na bombi na kata ndako me mama wana ye mwana mobali babomi ye amoni ya yo bombi na ndako est-ce que akobeta lisolo te pa bato wana abeta ngo me mama na garde ki secret ye na mobali na ye babombi yango kino ki bazwaki bamoni ke ta ya mwana bandi kokole comme na moma ke mwana oyo soka bandi koningana bato nyonso bakoluka batira attention bayeba esengena ketie na mai est-ce que bayeba ka signification mai eza parole mono ke baki kokoti na kata bonzambe moto aza na kata bonzambe ata mopepe ye ata mbonge ye ningisi yo mais loko za pene na mai moyo ningana ezati alors que mama il faut yeba kobomba secret ndako na yo okoki kobeta yango libanda te bolumbu ya ndako na yo moto nyonso soka comprendre yango okomi eloko akosakanela même ata mobali na okomi eloko akosakanela ndako no soka baki bayebi ke lelo bolamba kite lobi bolamba kite yo moko bimisi bolumbu ndako no libanda mama foza lokola soso bomba bana ne est-ce que c'est soso bombi bana muto luka ayeba makolane za soso mobali to ya mwasi mais loko ye moko kamta yebaka mwana na ngai ona bombi waza inteli o aza inteli yo moko mama fo ibandingi na bomba ndako na yo obomba ba réalité ya ndako na non pas que obimisa ngo libanda so bando obimisa ngo libanda obimisi bolumbu ya ndako na yo même nya yo moko okomi soufa mi valeur te donc yokomi loko moko alégère moto nyonso mona yo asakanela yo ayibaka défaut na yo ndenge ezalaka alors mwasi faza mwasi ya secret azala mwasi ya distraction mwasi oyo ayebi kotonga azala lokola mwasi oyo te lokola baseka zomi oyo moko bamisu balengeli na mafuta na bango bamisu base bazoba bakoma osenga pesanga mafuta ye ntongo osenga beaucoup plus conseil ya malamu senga nzambe okoti na chambre mo likambo yo moko kokite parce que yemoka lobi venez à moi vous toutes fatiguées chargées je vous donnerai du repos yo siko mikumba no okena ngo pana moto ozokenda yo paza moto apena ba problème ne yo banyo kebetele talanga te mama en tout cas nga wana nazaka contre na makambo wana vraiment na linga ngoti. Oui, merci maman. Est-ce que c'est normal moi si elibala akoki komela masanga to pe ko consommer 2 ou 3 bouteilles? Bon eza nature na ye eza façon ya moto ela moto mosusu alingaka na ye masanga mais ntango okutani mpe na mobali oyo aza consommateur ya masanga awamemele bongo mais soki vraiment mwasi ntango yo oloki oyo banda okóma na badébordement ya masanga niveau wana seki osisi makambo nyonso obongisi ndako no olambi osali nyonso vraiment eza normal obi tina fanda na ndako mo bouteille moko nanga nakomela so akoma ata na de ameli de mais dengo zomela il faut papa yeba yo meli de wana soko komena niveau o esengaki ozala pembe na papa siko yo mutu azate ozandi ngini alors faut mela masanga na miso ya mobali na yo na absence mobali on akata ndako seke mobali mutu asombaki yo moko sombi na kintsweke bike luka problème il faut yebisa papa ndena zabu na sombi mabuté na moko ana omela papa peso permission
biso basi lelo tokoma osaka makambo biso tolingi. Mais beaucoup plus, il faut tout ça, makam na katandako, faut tout na d'abord, mutu na katandako. Papa alina sala boy. Papa nana posa na mila moi 2 bouteilles, na mila 3 bouteilles ko biso te tango koma na 2 wana. Et c'est ngakanga mona zana contrôle na yo. Soko 2 bouteilles wana tango mila yo moko o se contrôler ndeni. Parce que balobi mela mais kolangwa te. Mais ndisinga na linga masanga te. Madame na mela Yesu. Na linga forma ki madame na langwa nanga Jésus ki na langwa masanga po mingi balangwa masanga basala buzoba po so total na histoire o ya madame o vaste wana po mwasa mokonzi amelaki masanga alangwa ki nde esaki posa kozana mwasi na ye tanga luki mwasi aboyi yango etinaki asala makamsu na se loko wana tango yo meni masanga mobali na zate etindo na ba sentiment parce que masanga etinda na ba sentiment ni tango etinda yo lukana comme ka yo moko komika komi sepelisa mobali azate mona tekeza malamu te mela na présence mobali na yo mobali ayibaki na deke mwasi nanga zokoma sekenga mofuna kelene boy vraiment ezala rambongo. Oui, Bible biso, bien que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nzoto est sumuka rakaka. Et si ko wapi papa pa koki ko sumuka, akoki ko zwa moi chéri mo libanda quoi, hein? Donc maman lobi loko la papa zui chéri, nga pe fona venger contre papa et pona yo maman o babengi femme de valeur. Est-ce que makambo wana eza malamu to mabe? Eza mabe. Moi si abeta tolo na mobilité. Parce que mobile azaka supérieur. Na nyangwa otombola mosapi abala mobile. So bali mobile na yo. Mobile anaza na valeur te. Obanda ko loba ne o nyoso sengo loba. Mais tant mobile abimisi mbongo abali mwasi na ye. Est-ce que mwasi wana to babenga mwasi il faut yeba ndenge nini? Oui, papa koki ne pe kozwa pe moi chérie. Mais yo mwasi il faut yeba ndenge ote ya ye. Tango te ya mobali yango toloba beaucoup plus moi c'est libala faza na ba témoignage même ata mobali azui moi si moko boy mais sika imoko azala lobaki ate moi si nanga aleki kaka ata nakina ome yangai wana ata dossier moko boye mais percé ayeba ndinga okitsango ata likambo mataki niveau ndenge nini tango to fanda kabiso mbale to s'excuser to bosani yango nyonso parce que aza mutu nzoto eza ba sentiment nango eko memena ba sentiment moko boye amema mineka poka sepelisane ka misu mais alinga ki peno fond de kerte mais yo moko moi c'est pas osala ke mobala na kotisa mwasi wana na kata motema ne ba acte. Oui, merci maman. Infidélité et yaka pourquoi o ba bengi infidèle. Infidèle et yaka à propos ka pesudo témoignage malamu au senti que moi ça comme infidèle à propos ba acte ya mobali na ye à propos ya yimo comme été ngapena makambo mobali osalanga na okomati esinga funa bima libanda me yeso komité solola na mobali no ngaza posa iloko bonana posa boto kendela bo na pesa comme infidèle tango bando tala déjà que biloko ezobeta libanda nyoso ebeta keza orte yuzo mona kanga bi anatala kaka nazwa nangata non yango te esenga mwasi ayeba komikitisa ayeba pe eloko ya lingi eloko yo lingi oko négligeant te. Oui, merci maman. Nini uitindaka mobali abala mwasi eza par rapport ya beauté, niveau d'études, propriété, to nini oyo ko impressionner mobala babala mwasi na ye. Tomona ebele mibali babala basi pona kitoko. Kati yango ezaka ya nzoto te. Kati eza ya comportement, eza ya bagage. Tomona pe batu mususu il est tratanga te. Mais ayebi façon de vivre. Ayebi ne ba respectera mobali na ye. Ayebi façon oyi akoki ko memela ndako na ye. Mobali atali vraiment ke lelo to mona lelo batu ba bala sona ba témoignage te. Ezala na batu ke o bala ba na quartier na bino ba ko tuna. Est-ce que moi ça vivre ndenge ni moi ça na zala ndenge ni ete moi ça na zala boye azong saka boye asala boye ambala bitese kaza pena moi si ya kobala mais ba ya kuna ba yokuta vraiment wana soko meki chien méchant moi na moi si wana yekutu alala ata banda kote mais mobala lobiti
atala la banda côté menga no lingi kaka tam sunde na lingi ye awasa nini au changer mais yo mutu bazuyo pe na ba qualité wana ba yebi ke au changer o yana ndako e bakisa mi pipi okomotala ke nga kufanda boye nge ko simba te nga makambo ko simba te non olinga ki libala do tongo bali se kokoli tongo bali se ke makambo nyonso ezaki ya mabe efosa nini otika ngo noki ozwi makambo ya mabe uti nango oye nango lisusu esoko oye nango lisusu na kati ya ndako na yo ndako na eza lolengeni eza ndako moko ya désordre alors que moi si babala ye na témoignage na ye baobala yo na témoignage na yo abizalelo ya malamu façon na yo habillema na yo façon parler nyonso do mobali tango atali même ataka gérance ngai tolingana na mobali nanga première fois tolingana na ye mobali simbisanga $500 dabando tanga lobi ona na simba te na vie nanga baye ko simbisanga 500 mama na bomba mbongo wana pendant 3 mois mobala sengaka te eloko te ya pe boyi bosololi obimi pe bosali pe nyonso mais kobi na mama ki abiso ke mama na posa mbongo wana yaya na kota na kati ya ndako tantine na bimisela ye mbongo mobala ndima te abi naza na fille moko so na simbisi ye mbongo amemba baningani na zandu baki basombi biloko asali yango nyonso na seke mbongo eza te en tout cas vraiment au marqué ngai tuna alobi bongo amemanga na ville pona oyo lingi donanga moko do elekela ngai do makambo asalanga do etikalanga don nzoka ndina ba art wana etikala mobali mo afanda biti en tout cas moi ça obala ndeye ndipo aya obala nabi ke libala ezala bitumba libala mtonga aya obala nga yimoko luba kiso na bali na bano promettre ke na obala yo pona bali yo kotala kitoko note komona lolingo zate me na moni loko ezakati no pe loko ezakati no il faut ezala pe toujours na kata bonzambe parce que moto aza na kata bonzambe atambula na ba norme moko malamu vraiment bongo dira. Oui, si je comprends bien, normalité des choses est eza base, eza comportement. Donc, merci maman pour la réponse. On a vraiment. Maman, nous te vraiment qui moi si elle bala, azana bilamba ou est interdit à kolata. Interdit de tenir. Oui, azana bilamba mususu esengi moi ça bala kolata ngote. Parfois exemple collant, hein, moi single mo robo et pas moi c'est bala en tout cas, eza interdit to eza ngo vraiment accepté. Bon. Isa mabete il faut tala elambango ono lata o muto pe ko le kapé boy apprécier ngai eza bilamba musu mutalati elamba exposer nzotone non moi c'est libala faut na ba qualité moko différente o babengi moi c'est distraction babi moi c'est abokeseni donc moi c'est libala za moi c'est abokeseni akokani na basi ndumbati moi c'est ndumba koki olata ne lamba exposer nzotona ye nzoto ba peseli o valeur babali yo okotika ngo bongo te sengle kolata sengle nozo mopepe mais faut la senglango o kolata les appels la mungino pe na tongo pe ndongo sokoli atako kolamuka na tongo po bimo ke sokola mais faut appeler mbango ya bimela nga ko bimakane lamba mote avec katani awa boy non là te lamba no ya propre ok no pe ko sokola pe tongo sisi là ta sengle no moko ya bien o ko mutaye apprécier et o lati no kutu gravité metanga talika nongo lateli en tout cas vraiment et maman ça ka propre maman ça iba ndinga kolatela kola ta koleza mabete mais yeba skonde nyo latela kola okolata kola ne lamba no mo mulai bamsusu lelo balata kola alati on ka bongo na sengle a se dessiner nyo so nzoto no se dessiner non il faut battre la nzoto no po nzoto no ya cher pour ceux qui cher tende mobala na ngo sinon bon te akopesa mbongo atali na comportement na yo atali pe façon pe adana posa ya nzoto na yo po nzoto wana ndengo mutemi mama mbebele na katandako yo siko nzoto ngo banyoti konka monyo sa mona na ye oyebi pe kutata ko fanda to lati lamba mabe yo nyoso ka boy nzoto nyosa papa siko papa oso papa kutena siko sote camarade na ye aya kuti obongo olobani il faut iba ndenge ni na olatela elamba ni ne elamba ni okolata koleza mabete pantalon za mabete jipe pe faut iba jipe ngo na olata izala na katikata mipende te mais jipe ne ko za likolo a genou soit na se genou oui tango lati ngo mo pe no talike oui na bimi pe na classe bimi pena ke obimi oui obimi pena responsable ba hotela pema ke oui o aza madame so mitiki na bo babi o pena o moi ça libala te donc moi c'est faille balo lengeni ya kumibomba. Oui, merci maman. Moi ça koki ko sala to pe côté ka eza ngo mabete. Oui, ko sala eza mabete. Côté ka peza mabete. Il faut to teka.
na temps ya oteka yango na nde esalaka tosala nini tosungana na moma mpe papa akozala mpe na faiblesse kote moko yo mpo osala nini obakisi gosala lelo mpe tomona bamama présidente ya basi baokamba mpe mboka soki temps ya grâce oyo ezalaki te mpo na ngongana mosusu ezalaki mibali nde babanda kosala mais na moma oyo toa na temps de la grâce moto nyonso esengeli adébrouiller parce que soki mpe ozoteka te ozaka fainéante mobali mpe akosala nini akomoloba te ngai nalingela boye te ngai nalinga mwasi azala ata na place mo boye mpe azodébrouiller mo eloko boye mpe azala nango mais ye mwasi ana aza mpe na de façon naye na comprendre yango te aza mpe aparise banda afandika ye afandi azelaka te mama fo ninga na mo eloko moko tie esala mpe bien mobali mpe oyebaki te nga mpe nde nakendaki boye koto nazwaki mwasi enfant te seki mwasi nanga kuna da abimisaki esala bien eza mabe te eza malamu. Oui, maman, bon, vraiment, et moi, c'est une imitation dans Moussala. Accueilli vraiment dans Moussou pendant 1 mois, 2 mois. A tiki mobali na ye. Parfois, tiki li épée bonne. Parce que bon, wana, à cause vraiment relève na yondingi ozulaka papa, to, cause ni causera vraiment ceux qui ont sali ba art à bongo. Vraiment, na moi, c'est libala, ou a recu ko sala déplacement ya moulaï, atika papa, ils a moi passé. Ils allaient pas, c'est pourquoi tant que dans Moussala basengi ke yo o déplacer ta moulai il faut yebisa bango kende nazabuna moi c'est libala na otika mbali nga bongo ndeni yena mbali musupe ndongo ke bongo akoso koko ya lisute kozonga suna ndako na ngate lo kende limbisa penza muke même na condition otika mobile même na excuser pour nango penza même na ba sous-vêtements. Bon, on a comme un niveau à conique la mobali. Donc, loko ezo pesa penza passe sinon pour na yango vraiment maman otaki maman vraiment. Moi si akoki kotika ba sous-vêtements ya mobali pa ya bonité. Donc yo pesa ba sous-vêtements ya papa pa bonne. Mais kasi kana ba sous-vêtements na yo biki to lobaka. To nonika nzambe mobali na ngai beni oye mobali na okoki kosaka pe ozo beni mobali okoki po lokaye na wana. Et puis na baboni musuto ngo pesa biloko na ko bomilo pe libala. Alors que il faut za na cantine to petit sono mo na kati ya chambre tant mobali azolongola aoti ya wana. Yo moko ibakete soka za kanango 40, azakanango 10, alati déjà 4 ou 5, il faut au longo la déjà sokoli au repasser au bongisi au kotike la bonne nyo sauté même kutu bilamba papa au pesa pas bonne ena mutu musupa onika ngo ndenge yo moko lingati il faut esenga yo moko olandela o ko pesa te yo pesa na yo banika to ya bana mais o ya papa ngana mbana ngana za la jalouse na linga ku mambwana te donc na linga nga moko vraiment donc ina landela ngo po ye mokai bakebisi koyo ezaka mon amour, la bien aime nangai donc mon bébé à moi. Waouh, formidable. Vraiment na linga ye mingi. Donc na linga même ko soka yele amour ko tondo zo repasser. Moi fier mon copain ça yo repasser la bon non zanga bi chéri nga na poneli o ye. O la isa la bien. Soko nga na pesa bilora papa simba te wona za nzoto te ya. Il faut totika makambo na nga na ko sango te. Pe ba maman basalela ngo, il faut batika parce que ba sous-vêtements ezaka yo moko mama mtondima ki engagement na yo continue nango tina suka koninga kopesa biloko na yo et pas ya moto nyonso te eza malamu te. Est-ce que vraiment c'est logique moi si ya libala ayamba appel à mobile to pas vérifier butu ko vérifier appel à mobile nyani appel ne kotaki nani abengaki est-ce que eza malamu to mabe eza mabe et même kaba problème mingi na katanda ka mabala yuka mobali téléphone na ye tango ya lalaki yo zwaki yango bandi ko fina numéro yo ngana linga ngo te o ebenga ye ka moma nyonso excuse abibi nga ye ka moma nyonso ye ka numéro oh non maman téléphone mobali sonné pesa téléphone na ye chérie téléphone no sonné ba obenga yo ye monko soka a comprendre que ça appelle à ma bé oiki babangaka pa yambango non ki akomo banga komo tala talu papa yambako muto tungisa yo boye vraiment wana yo moko pe ozoti amiso ebika ke c'est que eza makamoko boye quelque part yangwana aobanga oui mais bali babanga biso amona ki te mutano tumsa mutanyongo moko boye alukolo karibu parce que aboyi ba problème parce que basi lelo to koma surtout biso basi lelo to koti mabala
bamona kaka ki telefone ya mobali soki esone seke makango wana kaka moto abengaki azoluka abebisa libala mais ta mosusu mpe eza barelation mosala ta mosusu mpe eza bacollègue landa ndenge mobali azosola na telefone nde koyebake oyo aosola na ye aza motu mabe to aza nani donc ezala vraiment malamu te. Lorsque babengi mwasi être semblable donc moi ça a soutien à mobali na ye et kokipe ko arriver papa za na ba difficulté maman ko futa mai maman ko futa courant mami nerval ya bana ça peut arriver. Oui ezala bongo yango wana esengaka mwasi oyo akoki kozala soutien à mobali na ye mwasi esenga fa sala mwasi esenga fa teka parce que soki oteka te oza na eloko te mobali akomi na faiblesse yo ozotaki na oza nango te na ozongo apeti na mwasi na kindumba mais soki oza na source moko boye place moko ozwila mbongo na mosala to na eloko mo boye osalaka oyebiki eta mobali nanga akomi na faiblesse boye na koyede ye parce que soki olobi mpe oyede ye te na na koyede okebeta porte epai ya moto wana akosungola lelo mais lobi ntango amonoka boye azoyaka bisenga alors po tokoma bisenga te oyeba mpe valeur ya mobali na yo po mobali na yo okoki ko exposer te oyo lubaka pasi na ye nyonso libanda pasi na ye esukaka bino mibale souffrance nesukaka bino mibale lelo mpe tomona baekole komi na mpe bagratuité mwana mpe akokende klase metango komi na niveau ke yo mpo bando futela minerval oui eza na couple moko babenganga mobali akomi na temps faiblesse abengama aperse yaka nano abiso mpe ya makambo ezosimba te mobali nanga mosala esili bana fami batanga nga bisenga bi mama ozobanga nini nzambe alobi bible elobi ke babenga l'idée de multiplication kana moki oyo oza nango multiplie yango elongo na nzambe nzambe akotombola yango lelo mwasi wana akomi atangisa bana aolesa ndako baosala nyonso lelo parce que ayaki epembe na motu mo mpe akonseyaki ye parce que abandi koteka na nzela koteka azwi relève esenga biso mwasi akozwa relève epa mobali na ye il faut azala na coin moko aodébrouiller mpo ke ase soigner mpe mpo lobi nzambe aosunga mpe mobali ngota mosala ozongela na ye mais soki ke osala te yo moko osalaka te boye esalaka te monte esika wana nde bobima faillite. Oui, merci maman et papa na mama bakoki mpe koswana même na misu ya bana to bazo détruire éducation ya bana to bazo sala bazo bebisa eloko moko na lorsque bana bazo mona papa na mama bazo swana ekozaka nini epai ya bana. Oui, ebebisaka éducation ya bana moi mama na papa koswana na bino il faut suka na chambre même si bana na bino bakoyeba te ke bino boswani bazo kaka kuna kama kofi ki metango bimi seki na bana mais papa do bando kakuna makofi ni bando beta ezaki ya nini nango bayeba te metango bino mibale obandi kaka batira imana bino mbale koswana epezaka pe papa na bana pe si sa valeur libosa papa ko lobane boye te tikanga pa mama kutukuto lobaki ne kutube komeka kute yo moko pe mama yo moko mitala na eske beza basi musupe mba provoka mibale moi si mobala yene magi ke mobala sa ki mabe mais yo loko la façon parler na yo ezala ka likolo ezala ka tout le temps ka insolente obandi ko tomboka le papa moni ko tomboka na abandi ko beto te na place ko tomboka to na place aussi likila papa zela ina chambre wana ba place ebele okanga ete wana bisike ebele yo betela ye moko pa mikitisi abike limbisa yo lingi kana kata salon so bobani na salon ezaka ko perdre d'éducation pa bana po même bana bino moko mwana nini yo tonga mono dana eloko bongo yo siko lobi mwana bali art wana ekomeli akobenga yo papa oya kote ya bango to abenga ote parce que tango yo moko osala kango na misu na bango yebe siko na kata ndako na libala ke libala abandi ko sala ngo mobali na ekopesa papa tala comportement mwana yo boye na ndako tala yo ngo ya boye mwana bikasi nazwaki yango epa na yo papa na mama bino pe obande ko sala ngo yango ngape na sala nini na salaki eza malamu te alors que mama tokoki ko swana kana papa na salon te swana na papa na chambre si sanyo so na chambre même eta na balabali soit porte ya ndako no ebima tati esuki la bino na porte chambre donc na salon muto ayeba te vraiment ezaka mabe makasi. Alors tant que maman Mukambi na mwasi oyo vraiment babengi femme capable, femme de valeur, c'est obligé ayeba nzambe. Oui, c'est obligé faye banzambe parce que nzambe nde moto orientaka moto na kati ndako. Po yo moko okokate. Babengi ba para fondation. Okoza fondation lolenge nini? Fondation soki eza malamu te ndako nyonso esani ekoya.
alors que na kata fondation il faut totia nzambe na place première place eza nzambe donc tongo tia nzambe na yo ozobondela okende kotika foyer na maboko ya nzambe otalisa mobali na maboko ya nzambe nzambe awapesa bino mayele lolenge ni boko memela foyer na bino mais ba oyo ba mimema foyer na parce que bible lobi oyo akomibatela ye moko mibatela na pamba mobateli ya solo eza nzambe yango monaki meme mama na Moïse azwaka Moïse aketika ye na mai parce que kuna nde atama yango ya bapasi ya banyokwa lelo pe to mona bato so abi yango bamba koma kosambela yango ya nini yango bamba koma lakisa nini yango mobali fa kene ata na ta oza neta na ba ya mema eka na église yeka kosambela abosa nke kuna nde makama malamu isa ata ba danger yango to mona bato baya basa ndumba bakoma basala nzambe bato bazaka bakuluna babongwana bakoma basala nzambe alors que loko ni ke po anite balobake o bazaki bakuluna bazwaka so bakuluna bakoma ka plika bakuluna bakoma kosala non mais kuluna tiki to mona fazera tiki montaki ndoki ase mitibie kindoki amona ngo loko te atiki ala nzambe bongo ngam nana ndako libala pourquoi pas na mema ndako nanga na losambo ifuna memango na losambo na tika ngo nyose pa nzambe ifuna sambela ifuna kanganda kunanga tana prière yebisa nzambe mobateli aso ko kanganda kwango te sécurité mingi pe bazana ba garde mais batamabe bakotela bango basa ba pe mabe alors mobateli aso pe ba nzambe kaka tenga wa bateli bino batamabe ba yeba omona bino bo omona ba me ba omona ba ti ba monote bateli binaki mutongo to yelaki to luki awa na katambe ba semeka azaka akuna benzo kande nzamba ye abateli parce que yé akimele pa mosusu te akimande pa nzambe alors que na kata frère na biso faut kima mingi pa nzambe. Oui, merci te vondi vraiment ko chité na question na biso et maman moko la muki na tongo yewana na liputa na tolo et pas ba voisin ko beta masolo vraiment ndako na écouter comme aéroport à masolo abatu lorsque maman azo se comporter bongo nini oye kozaka na couple na ye vraiment na yo kaka pasi mingi na ba maman ba se comporta ka bongo tongo etani au brosser même pas nini te yo wana na porte ndako ya moto oyebi kute ndako yango ozokendela moto wana saka kiboni na ndako ne te musupa za na muta misala mabe alobaki bisika na yo yeka wana oyo badi basolo ezanga tina badi ko solola yo moko na kata ndako na yo obongisi même pas ozwi na yo moko makambo na ndako obandi obeta bolongoli ya non mama eza malamu te et même esisaka valeur ya ndako libala pe mwasi wana azasu na valeur te bakomo mono lokwa l'enfant de riz femme de riz ya balabala parce que ba mesana nde balabala non mama mwasi libala faza na ba respect na ye tongo etani bat batala bi mama na vraiment te buka ti bat bazo ba parent point batala comportement atali façon maman na ndinga za comportement na ye aza maman ki na ko telema c'est que nga so na kepa maman na ozo ya malamu ponga pe na batela ndako na so nga maman na saka maman na bitelema na bakumene bandenge wana aroyate il faut maman ye moko ayeba komi batela oyeba place ninga na oketelemela okete mami pepe ni yo ke kozwa kuna po ya ronda ndako na yo bakomiso mama songi ba miso babengi mama kalunga ngana mema ngambu batunyeso bakomaka wana pena mama kalunga soko meki kakoza na bongoti mosa libala il faut za na ba discipline na yo. Merci maman, merci beaucoup et malobani vraiment kotika ya suka na basi lokola yo o ba se soumetaka te na banda kwa mabala na bango oyo batika ba mibali na bango ba kende ko sala ba dégâts libanda à cause ba comportement na bango moko ndesalaki ke mobali abima libanda étant que femme de valeur. Vraiment beaucoup plus na kopesa conseil na bandeko basi ya mabala to ye banano façon ya biso moko na kati ya ndako to ba lolenge ni ya ko se soumettre pa ya ba papa kutuki to bito tika ba papa na biso bongo ba okende mobala bimaka komaki ko sa kindumba na comportement mwasi mwasa tiaka lesté po bible lobi ozwi mwasi ya kimia ozwi bomengo ozwi mwasi ya makelele amemeli yo pasi parce que tango mobala ko mona malamu kuna yefana nga na bar kena fanda pemena mwasi wa makelelo ukumisi mwasi mobali na umbanda yo na ndako otiaka lezite yo na ndako kaka na lobi na yo boyete te mobali balobani bongo te chérie
te kambo te nazali na posa tosola so moni mpe na ndako eza te papa tobimata te tosala ta mosorti mobi naza na posa na tosola papa biso naza eloko te te ngambo mpe na na mbongo bosortire eza kaka na bar ye na bar te bokoki epeta na resto bofandi mpe bosombi mpe eloko mo bolia esika mo akimiaka yo lisolo yo na papa yo na tola papa mo batendre wana esala mpe bien mais biso basi beaucoup plus na basi vraiment na osenga mingi na biso basi ya mabala to se comporter malamu mpo tobatela bafoye na biso mpo tobatela mibali na biso batepa te mpo soki baotepa eloko ya liboso meme bato wana balobaka kai mwasi na ye te ayebobatela te mwasi na ye ayeboolengela mobali na ye te yango mobali nakendaki alors que tozala lokola basi wana te tozala pe na basi ya bokese. Merci maman, en tout cas je suis vraiment flattée. Ya koyamba maman lokola yo vraiment non. En tout cas moté malangai quelque soit nga pena na balite ou impressionné ngambala mona kota nanda kwa libala. En tout cas nzamba lola apambola yo abakisa o ezanga kina kati ya couple na yo et balandi na biso ya chaîne podcast boti ko yoka maman ndenge vraiment uti ko beta cete na likambo etali soumission wana ezalaka na ba mama na biso akala est-ce que lelo vraiment ezalaka ba papa na biso bakomi ko tromper à cause de ba comportement éduquer une femme éduquer toute nation nde tozo continuer toujours to moni vraiment maman na biso pe mususu ye wana et to ko poussa na vraiment pour na ko questionner vraiment maman na biso pe awa oui maman ye wana vraiment. Oui, merci Mbote maman, kombo nani? Kombo nanga maman jolie. Oui, maman était que femme kaka na domaine na biso bizaleli ya basi ya mabala. Ba réalité ni okuta na onda kwa libala. To na problème moko vraiment to vague moko yela yo nanda kwa libala, to ekomela rayo. Eza nini? Malheureusement nakoloba boye po papa zate akufa. Kasi tango azalaki ndenge tozali ko vivre azalaki na ba comportement ya bakanda azalaki moindre erreur moindre discussion ezala ngo ya mukika ta mususu mwana yaki kokuta nanu mwana sukuli te to mwana zotambola bien te ale problème ekomi epa na ngai akobanda kofinga soki ngana lobi ke bongo ezali ngai mwana zo sakana soki asisi to na kosala boye ye te okomona mbata discussion ebandi mais fois azalaki kocontinue kosala bongo tout le temps soki aye donc azomona ngai kutu valeur te na miso alingi kaka ke tobebanaka ntango nyonso koswanaka ntango nyonso voire même akomi kobundisa kosimbanga na nzoto nazalaki na comportement moko ya koloba te kasi ayaki kopesa ngai bakanda nga pe nakomaki impoli en tout cas nakomaki lokola na kati ya ndako toza lokola mibale mais naza mwasi na supportaki mais lokola na supportaki namonaki nakomaki lokola inutile epa na ye kasi yango wana en tout cas natenaki rigueur moko makasi epa na ye ye soka lobi nga pe na lobi ye soki afingi nga pe na fingi or ezalaki ba comportement mobali nde moto ekomisaki ngai impoli ozomona kasi soki mobali azomemela yo na modèle wana te yo po kozala impoli te envers mobali mais soki mobali azomemela yo na ba rigueur moko ya mabe ya makasi azotala valeur na yo te yo pe okomaka lolenge wana lokola nga ndenge nazalaki nazoloba mpona oyo ya ngai namonaki na ndako ya libala onga namonaki yango wana donc comme on dit que bolingo esengaka eza eloko eza réciproque mobala akoki kosala yango epa mwasi akoki komérite respect moko to mpe mwasi akoki komérite respect pa mobali donc biso mibale ezalaka mwasi te soumission wana bien ke ezalaka pa mwasi mais respect wana lorsque mobala akomi na niveau ya kobeta mwasi mobala akomi na niveau ya koagir brutalement et lorsque tindaka mpe mwasi na qu'impolitesse et bébisaka mpe éducation à mwasi donc
respect vraiment ezalaka réciproque de part et d'autre et maloba nini vraiment kotika lokola mama na biso pe mwasa libala lokola yo bien que papa zalaka lisute pe à son âme et maloba nini vraiment ko compléter pe na ndenge mama na biso awuti vraiment koloba we selon ba vie na yepe. Bon nazo compléter moi muke na maloba o mama atei alobi kitoko ba mama o bazaka na ba comportement moko ya mabe balanda liteya o mama alobi eza malamu mingi kobongisa ndako no ya libala kosala nyonso o mobali no alingi yango nde ezalaka malamu koleka na ndako ya libala. Merci maman vraiment au revoir maman zana yango bizaleli ya basi ya mabala et tout moni vraiment papa peto poussa na muke pona ko questionner muke pona likambo etali vraiment bizaleli ya basi ya mabala mbote papa mbote kombo nani kombo ngai Pasteur Jonas. Oui papa, à cette époque-là, nous tout le monde a maman na biso akala. Bazala qui na soumission na mabala na bango. Au monde na maman zo se soumettre il bosso mobile na ye. Est-ce que soumission à époque wana ezalati lelo? Bon, c'est un peu difficile. Au comparer ba mama akala na ba jeune maman ya sikaoyo. Parce que bazana thème na bango ba kilelo. Kilelo yangonde sali ki boma ba mama ya lelo bazala ndi ba mama ya kala te mama ya kala azala ki soki obaliye azo peso respect makasi oza na musala te azo peso respect makasi parce que oza papa ya bana na ye mutabali ya pese honneur mais ba mama ya lelo ba yebi valeur ya libala penza te baza amour moko ya intérêt bazo linga bala moko ya intérêt ki mbali swaza na mbongo asala boy mais so bala za na mbongo te respect penza zalité. Oui merci papa ni o epusaka mobali abala mwasi parfois beauté éducation moko quelqu'un ko envié par mwasi sagesse intelligence comportement. Oui beauté ezelo ko penza etindaka mobali ke atermisa mwana mwasi mutu na mutu aza na façon ndenge nini alingiraka mwasi mutu mususu alingaka mwasi azala munene selon motema na ye mutu mususu alingaka mwasi azala mokuse mutu mususu alingaka mwasi na nzoto mike mutu mususu alingaka mwasi abota bana ebele ezo dépendre selon ndenge ya mutu mais beauté ndeza kotire kino mama oyo na sepeli na ye pour te vendre sika moko surtout ki na fête bato ba keno bali na ngai ndeko na biso azoi mwasi bien beauté eza ko lakisa parce que soko bali mwasi o kipe beauté na été soko ba pamboli yo komi na mbongo belé otika mwasi wana moko za na niveau na yo te faut beauté penza attirer yo okolinga mwasi ata bali mwasi za mona moto ya mbongo soki beauté na eza ko attirer yo te kerne ko fanda penza te ezo boko divorcer ko liso ko zumbongo wana papa na ptio a commission PDG to moni ba tunzo époque ya Mobutu ba commission PDG ministre mais aboyi mona mutu wana oya sala aparenea kutana mbuta ko ba PDG ko ma ministre la beauté d'une femme de lokotinda ngana za mwindo na kopesa exemple ngana za mwindo mais mwasi na ngai aza pembe pourquoi na le sac ndeko na poke aza pembe na bota bana mo café au lait. Dans l'avenir, il y a un peu plus de gauche à droite. La beauté d'une femme, on déjà quoi tirer. Il y a vraiment sa beauté dans le gamin sur la terre. Merci papa Lobi en tout cas il y a pas naie sa beauté. Non moi si on a peine les cater dans zela naie et merci papa vraiment et question na biso vraiment Izali est-ce que c'est logique moi si à ça la topé à teka? Bien sûr. Moi si faut ça parce que ngai tango na bali moi si na ngai na tiki atanga classe à ce diplôme d'état na tiki atanga na IEC à l'époque il y a Kengo Wadondo Kengo akaki université na zoki moi na ndako mais tamba funda zoki na classe faut atanga parce que tanga azo sala akosunga mobali moi si pas ko sala pe akotanga pe ko le mobali bien sûr moi si pas ko sala musala ko le kayo mobali akozo grade ko le mobali faut que moi ça moi je fais ça parce que foyer ça bien moi ça zo ça là a bongi ça foyer na ye
pe mwasi azosala azalaka na esprit azala compréhension bayebaka mpe valeur ya mbongo bayebaka mpasi ya mbongo mwasi azosala te aliaka mbongo lokola nguba mwasi fo asala. Oui, merci papa. Et qu'est-ce qui peut arriver, papa en tout cas, à coûter un peu de difficulté, moro boué, abimia ke musala et na retour tant ça tika qui peut le remonter nandako. Mais en retour, à mon maman préparer moi soso, hein, moi ndunda moro boué et arriva peu déjà. Oui, madame nga salaka. Asalaka, ngai naza ko sana commerce extérieur. Moi c'est nga asalaka. Deux fois ba mineva ba na futaka. Deux fois pe ndako pe afutaka. Tonzaki locataire akofuta pe mbongo pe andako pe ndeko nanga ko ya boye ayibisinga ke no moi sta pesinga mbongo mais moi soka zo sala ngai na ko kipe mbongo na ite bien sûr mais biloko etali ya ndako ba sani ba mabakula biloko akolea tout ça ba pare ménagère nyonso madame asomba kasanga yibisanga ena sepela ka makasi okukuta boye abenga na téléphone papa zona so ngoli na bino na nali ambisa mai pas mbongo asombringa pesenga pe liboke asenga likemba na lei selo guna ngai na mbongo na yemo moi c'est ça parce que Dieu bénit le travail moi c'est ça. Et tant que papa qui peut quoi arriver hein retraite des arana l'église quoi veiller des prières papa pas tolérer maman à keninaï bon veiller des prières makamande ba pekisa mututé mais azana ba limite ba prier le kamingité soko tali mingi basi ba pasteur mbasa ka ba veille de prière te enfin ndako pona ko tala bana bango mais moi si soka ko de veille de prière il faut papa aye ba pasteur wana babi eleki ebele yo moko zo yeba il faut ba pasteur wana atala pasteur wana que azana ba logique ya bien aye ba pe église wana po akotika su akili ko na veille papa azana posa zo mbongo alors maman azate on peut se passer na motema. Il faut, moi, c'est pas avoir que de prières, que de veiller, il faut m'autoriser autoriser. Il faut m'autoriser autoriser, pendant na boyokan. Sinon, tu comme des autres à ta foyer. Mais moi, c'est pas quoi que de veiller. Mais les canaux. Merci, papa. Infidélité, et à kaka pourquoi? Infidélité, et à parfois, na absence mingia, moi, si devant mon balnaï. Moi ça comme ka veiller de prière sombali ameli masanga aza pendant na maîtrise te akosumu kape c'est peut que moi sombali soka ameli masanga aya kutu moi na utaki église avant d'accueillir ça peut aussi aider son mari. Est-ce que alcool pesa malamu et pas moi si masanga eza mabe pesa malamu. Moi, si je suis à la réunion, je suis mais ils ont accepté. Ils ont débuté. Ils ont se présenté. Pour ce que je suis Kindumba. Moi, je suis parce que même pas Mibal, je suis Kindumba. Moi, je suis comme la verre moko, pour se présenter. Mais ce que je suis nakatandako na mbali na yena bana bazali eza bien moya libanda na bango so komi bouteille moko deux bouteilles eza mabe parce que mela ta deux bouteilles na ndako pa na mbali na ye ça ne dérange pas. Merci papa. Alors divorce eza malamu to pe mabe? Merci pour la question. Divorce eza malamu te. Divorce eza malamu te parce que ngai papa na mana ngai ngasala divorce te. Bon. Na mona kisu papa na mama bazui moi débat moko ba discuter poka na botami na mboka. Amona mama ki kota mboka na bango papa tikali distance à 5 km tozaki na kimia-terre. To sala tout mama aya kozonga. Mais divorce et comme ça ba fazer divorce et comme ça bana bandoki divorce et comme ça bana ba retrait divorce et comme ça malnutrition et pas bana coller bien égalité. Tout ça pour papa na ba divorce. Mais si papa na ba sika moko makasa batomi balé et puis ça va bien. Pour bébé que masola batumba na mbeto ezali bien. So moka za malili moso apesa ye moto. Mais si vous divorce bato comment na pas ezali bana. Voilà.
Oui, merci. Ndé balbara na bolingo mambo ezanga nango te. Donc lelo likamususu lobi likamususu mais nyonso babongisa kaka. Et arrivé pe maman sali moi mbeba moko boye. Papa lobi non problème nga mona ko supporter ngo te. OK ko luka conseil parfois na ba collègue à moi si na yo même na belle famille ça peut arriver. Bon. Ça peut arriver mais il faut pas donner l'accès au diable. Pour ce que ça likamona moi si na yo il faut tra moninga no ko beteli solo. So famille moi si na yo bazali batu balinga ko mobilité. So ko pesa basona ngwana boka bwana. Tika mona na biso. Tango yo ko zonga bakobenga mona sima ko tulinga mbai na hotel. Ko sali boye okena na poto. Mais moninga malama zali Yesu. Zali Yesu botanga Bible. Soki boluki pasteur na bino ameka ko conseiller bino. Il faut un bon pasteur. Pour ba pasteur ba bisa bala bato. Il faut un bon pasteur à kosala a zongi sabina boyokani. Po ezana makambo susu okolongola mwasi ezana Bible yebani. Makambo ko limbisa mwasi. Okukuta pe mwasi na fracas de lit. Mais au boy comme il se répétait mwasi na mabana na yo kangi motema. Otuanaki otei mwasi na yo obina limbisu yo. Okozonga solo ko wana te. Soko bisa pasteur mosusu abakeno oza obrisé ya kolongola ye. Obisa famille na yo soit famille à mwasi na yo. Soko lingi mwasi na wana olingi ye peut-être na motema moko il faut pour mama be na ye. S'il y a un problème obengi na chambre bo sololi obondeli ofukami ebisi nzambe bo sengi kimi. Makambo nyusu soko obisa bato te mais bo traiter ka bino moko na bana. Si bana bakoli obenga mona moko ya mobali ebisi mona mwasi te po basi bazaka affection mungu mingi na ba mama. Oui, merci papa. Éducation de base ya bana Evan a beaucoup plus c'est pas maman topé papa. Éducation de base Evan a mingi pas ba maman. Maman azali directrice. Ndena mona parce que maman azali directrice, azali meilleure sectionnaire. Pour net ngai na koyeba ko bomba mbongo te. Madame nangai ayibi ko bomba mbongo. So na kisi mbongo ayiba ko batela ko gérer mbongo na bien. Yazali ba économe fidèle. Ngana za économe fidèle te. So na simi mbongo na opesa bana discount na lingi mona sengi bona pesa mais madame na ngaso na pesa bana mbongo ya classe. Akoyeba ko gérer yango. Mais soki mona bengi na sima papa bakisanga 1000 francs. Madame abeta kai. Abino ba pesa koki. Alors makambo côté wana vraiment mwasi aza motu penza soki ozana mwasi ya bien. Kabasio de mwasi ya bien. À gérer bana na yo bien l'éducation parce que ngai nazwaka temps mingi na bana te so da bimi 6h na sokoli 7h na ke musala alors maman siko motatike na bana na tout moment l'éducation ya bana za boka mama so que bébé za boka na bango maman nda ko pesa information so ta 3h du matin 4h ndo totika ki na ndako tala bana babundaki baswana ki o ayaki retard surtout bana basi ayaki retard akomba ki na retard nyona ebisuyo ngana kosala ke avana sona siko sokola funda na musabango baye be makambo na olo babana bakanisa ke non naza magicien te po mama yebisinga mama zali ami fidèle azami intime tanga yebisinga biloko wana ngai na yebisi bana na réunion lokola conférence bali ko baketala yo bimakilo bayaki retard yo salaki na absence na ngai nazalaki te mutapesa ba idée wana ni mama bon ngai na discipline autoritaire. Mais un peu filtré, un peu léger. D'abord, nous avons solo quoi beauté, nous avons bien le cambo, nous avons beauté. So bobinda ko, kozo rava, bozo kande bazo ko alevaka ba tout ça bobo. Oh, 6 ans nanga nazoli na maman moto apesinga parce que yé azali directrice, yé moto azali kolonda ko, yé moto azako bokola ba. Merci, là vraiment touché point wana. En tout cas, génération na biso lelo. Omona mwana lati body azotambula na nzela. Omona mwana habillement na eza tellement bizarre azotambula. Omona ba parents mususu ezaka ba parents ndemba éduquer. Ba komi ko fingisa même na ba parents ba bimi ba victime. OK bazana bango ba innocent à cause ya génération na biso ndenge eza malamu te. Par rapport ina ba problème wana. Est-ce que eza manque ya surveillance to ba parents ba koma na bango ba incapable na kati na ndako? Merci pour la question. Ma réponse n'a pas ça, ils sont incapables de parenter. Ngana mutaza PDG. Aza PDG à l'époque, à Zaïre. Mais moi naïe, alingi cordonnier. Amour les éloques comme sous. Mais éloques comme ma casse ligne barge
eutaki pa mama mama moto azopesa bana conseil kolata boete kosala boete bana so babebe ezaka bamama parce que mama ntango azomona mwana bana saki ayebi okontrole saki amona te bana saki wana atie liputa na kati bi atie pantalon na kati alati bien ntango akóma na nzela alongoli elamba alataki alati eloko wana mais soki mama azalaki na surveillance atalaki saki amona alingaka yeba yango mpe ayebisi papa na butu ntango na bave ba 3 heures 4 heures pourtant papa vake na mosala avandisa bana apesa conseil bana mingi baobebe ezali mpo na incapacité te eza mpo bapara baza incapable te eza mpe entourage na classe na école entourage ezobebisa bana biso ntango tokolaki tokende na baekole catholique tozalaki na basango bamaki biso na éducation ya kitoko ntango tozalaki kokola soki mona otanga na école officière na mona otanga na école catholique oyeba na comportement na ezaleli siko bana mingi tabaki bapesi catholique mokongo enseignement ebebi mpe discipline ebebi ngai na préféraka ke naosala catholique publicité te mais nasebelaka église catholique baekole bapesa bango mpe na mateya na bango bana biso bakozala mpe malamu po biso baparent bapremi bakomi baincapable pourquoi okoleisa mona te mona asengi nakanga suki sote nasomba kabero nasomba nembaka bakomi basuki yango na bino te plante sote biloko ndenge wana oui yo moko yeba kombo nango boyo para osombeli mona te mwana alingi abonga amona baningi baolata ndenge wana akoki kopobeba azwi copain oyo azosombela biloko wana ale akoki motu makasi mais soki baparent toujours répondre babesoin ya bana biso surtout bana basi eza mpasi po abeba malgré que tozala badésir charnel et naturel parce que eza na biloko moko koboya yango to kopekisa yango te neti sexualité ezali désir moko naturel et automatique mwana soki bina age moko boye na baréseaux sociaux oyo faut asala adécouvre biloko wana mais soki yo parent oza makasi ozoservir na makambo ya malamu nomani nalata bodi osombeli ye nalata sapatu bosombeli ye nalata yo moko baplante bosombeli ye aozala mpenza mobulu te eza faute ya biso baparent tozorépondre babesoin ya bana te. Oui, merci papa. Et question na biso pendia ya suka et vraiment papa question vraiment intéressant makasi vraiment intéressant vraiment makasi papa. Lorsque tozo mona na kati ya couple papa akoki kozala infidèle nini oyo ekozaka to papa akoma infidèle et pas maman. Bon papa pas comme infidèle et pas na maman ba cause eza ebele eloko ya liboso ezali ke eza na basi mosusu de nature na ye sexualité eloko wana même na mariage bateyaka bato azoservi papa comme il faut te vers 4 heures vers 3 heures pas déranger ye ya boy premier jour na lembi travaillaki mingi na sali boy bapa mosusu baza na badésir charnel amona kwa mwasi na boye boye te tika nakende nga libanda ntango okende libanda soki na mosala amoni bana bazosala lelo akangami ne makasi papa bosani mama mpe infidélité ezali ntango mosusu nini mwasi balesi balingami famille na bango balinga famille ya mibali te soki oteli bien sala eloko wana kota na baporte so eza 10 porte ke bana baporte wana bato bafandi mingi okota oyo anani ndeko ya mama wana ndeko ya mama ndeko ya mama ndeko ya mama ndeko ya mama ndeko ya papa kozala ntango mosusu moko mais mwasi aotia ndeko ya papa moko wana ifo abima bandeko ya mibali bazala tu bandoki bazalaka toujours bato bazanga mayele kote na ye ezalaka toujours mayele ndesika mosusu yango wana po mosusu yango wana po mosusu ali ke papa ayebi kotiela mama biloko ebele te mpona kolia te biloko moke mbala alingi alia biloko ebele mwasi asala biloko moke aoservi na baretard aotina bato aservir ye boye mais ntango mbala akutani na mwana mwasi moko aolambele biloko ebele mpenza na sa na tiele bali atondi avimbi abosani mama bacause mingi yango wana. Oui, merci papa. Mot de la fin na nini okotiki la na bandeko bazolanda to pe ba mama oyo ba négligeaka couple na bango oyo ba soumission esila bango déjà et mot de la fin okotiki na ba mama oyo basalaka makambo bongo. eloko ya liboso na osenga ke mwasi nyonso ata totali na bible te toza baafricain
parce que Bible y a après, mais avant 1800, Bible ezalaki te. Bakona biso balaki, bazali na basi na bango. Mais bako bando bake moi si faut ça la botu devant mobali. Tant Bible y a femme soit soumise. Ozomona ezra Bible na coutume na biso kandaka loko moko. C'est-à-dire moi si il faut ce que la zolo baza comme na 2 mots, yo comme na 4 mots, 5 mots. Vous en parlez kanda. À déconsidérer. À mon avis, ça barbare. Oza comme bala bengyo, oza se vient en retard. Balinga sali kambu bengyo, o sukule bilamba to, o repasser bilamba te. Tu le loba siming so côté na ba maison, tout le bas repasser ba bilamba. So côté na le pang ba ko za la moko, tout comme c'est 12 portes, tout les 12 portes 0. Basi vraiment ba osala mis. Rore na banga basi ba osala ngote. En tout cas, papa, merci beaucoup. Merci vraiment. Au revoir. Et voilà, et tokomi vraiment na sukaya émission na biso ya lelo. Merci. Na balandi nyonso ya biso podcast. Oyo bozala ki wana pona kolanda émission. Oyo bolinga katope oyo bozela kaka liboso ya ba poste télévision na bino. Bon continuez toujours à commenter. Bon continuez toujours à liker et puis bon continuez toujours à s'abonner. Et c'est là qui bongo wapi Shada Diavita autre modi moi Nzambe et to comme vraiment na suka émission na biso et to yoki bandeko na biso ba wuti koloba mbele ya ba papa batalisi ba erreur ba mama na biso et ba mama pe batalisi ba erreur na bango moko parfois ba salaka ba erreur moko et kozelaka bango ba dégâts et maman wa talisi vraiment le lenge mwasi akoki ko se comporter na ndaku na ya libala balobi éduquer une femme c'est éduquer toute nation et to ju Proverbe chapitre 18 verset 22 c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ngana koloba c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur parce que moi signor sauté azalaka bonheur et pas ya mobali na ye et lorsque balobi mari aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris moi ça zalaka toujours soumis quel que soit berreur à mobali et moi si zalaka na place na yo ya soumission et voilà et na koleka bongo te sans que na saluer ba boss na ngana musika na saluer boss Roni live Yannick Malundama ainsi que Jukunga et Mama Laura Chou, Mama Moko Boboto, Miramore, Yabino yango wana, Mama Chantal Mafera na salué na musika, papa chéri, papa chéri, Tunes Diego Kao. Par exemple moi qui na poto nyonso poto comme ça simandako Junes Diego Kao je vous love ya dega na saluer ye moko papa bienvenue balobi bienvenue Castro Luola ingénieur à solo balobi ye bikiru ya ko jarabi bikiru je salani et corrigea toujours ingénieur moi ya makasi so ko na besoin mutuka neza na mpana en tout cas ceux qui kara okuta na biki rouge mutuka na faut solution na saluer mon papa prince mito kolongo bani bongo wapi na mwasi na ye Chancelville et bongo wapi na saluer original balobi la taille acceptable la petite aux yeux bleus Prudence Ngimbi et à toute mon équipe technique ya toza na Sainte à la Rose et bongo wapi na s'arrive et na sima caméra tozala ki bongo na Josué balobi Josué caméraman moko ya solo batika yo vanda kwa et bongo wapi na saluer mama balobi mama Pepe musala nzamba makasi musala nzamba makasi mama Pepe joli moko na lelo ya fort joli moi ça mbiji quoi na saluer bino nyonso ba obolinga ka biso ya biso podcast et ceux qui yesu masi azongi te tokokutana mbala ya sima poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to wuti nini te to moni na nyonso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebisolo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo nanga ya libela
moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te